Hello, 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 la famille Mimi Selunga na pesi bino bambote bele bandeko na nga nyonso bolanda chaîne na bino Mimi Selunga mwana bate ya Nzambe. Tomona ni kale, bomona aka na molili dans lelo vraiment toye to solo la bandeko na nga. Sujet na biso mokola lelo na pesi bino déjà bambote. Sujet na biso mokola lelo ezali penza pasi pe mawa bandeko. Naza un sujet moko na lina kabola na bandeko na nga obolanda ka chaîne na nga. S'il vous plaît bandeko, oyebi maman moko ebi papa moko o eza 2022 vraiment bo mekako edaka biso bo partageaka ba video po tozo lobela ba video po na kosunga kaka toza mingi po na kosungana bandeko na nga toza mingi po na tosungana sunganga nga na sunga yo na moke oyo oyebi na onga na yebi Nzambe alola kopambola biso bandeko na nga ezopesa pasi na yeli biso awa lisolo moko esalami na mboka Cameroun ya mwana moko jeune fillette moko na kombo ya nani Christelle bauti ko publier bandeko epesi pasi ba version ezobima ebele bazolo ba publier bazolo ba yemoko susa se publier donc ba version ezobima ebele mais na ba version ezobima ebele eloko nini o ngande kona bino Mimi Selunga na moni na ya koloba na temps oyo pe oyo pende tininga na ya koloba mwa liloba moko pona komemela peuple dédié bandeko na nga eza likambu ya kote ya bana na biso donc émission oyo eza vraiment pona ba parents émission oyo eza pona biso baboti mutu nyonso o ayebi ke aza moboti meme obota mwana teke auta na libumu na yo mais okoza la mama leki okoza mama kulutu okoza tata mwasi okoza koko oza kaka moboti bandeko na nga to ede bana mwana wana ba publier epesi pasi pe ma bandeko soki botali ba video wana bokoyoka pasi bokoyoka somo to contrôler bana na biso na biloko bana bazotala na biloko bana bazo salela na ba telefone oyo bandeko kobongisa ebongisi poani ba avantage ya telefone tozaka na bamboka misika tokoyi kosola na bandeko na biso totika na ba Afrique partout dans le monde esiko za na camarade na yo esiko za na moto na yo mama na yo papa na yo poani nete bosolola telefone eli biso ba avantage ebele okoyi kozala libanda okoyi kozala ki ozala soki wapi donc eza kaka na ba avantage nango ebele vraiment tinga mopende nazo se filmer na telefone ezo ede biso kosala makambo ebele donc boza musika bokokoma pembeni pona telefone na kati ya telefone toza na ba app ebele toza na ba WhatsApp toza na ba makambo ebele o mondele azo salela biso chaque fois tozo sepela nango mais ba désavantage eza pe ebele telefone koboma ba famille telefone kobimisa ba sekele ndeti biso ana poto ezaki chaque fois ezaki mingi tant so tozali na ba Afrique ba makambo eleka na ba poto atwande koyeba ngo vraiment te mais lelo moto afandi na Afrique azopesa information koleka yo moto fandi na poto ayebi déjà poto na babalabala poto moto Afrique ayebi yango ayebi matonge ayebi Château Rouge ayebi ayebi yango na kombo te akomo yeba ngo donc soka ye auti Afrique aye esale lisusu pasi te donc ekosale lisusu te ke o eloko moko boye ke ayebi te donc ayeba de akoi ose na mona ngo pona nini réseaux sociaux nyonso to mona ba mama poto baza so na valeur te nyonso wana telefone mama mo boye na kala atuna ane mabe asala ane mabe mo boye abeta ane ba virunga abeta papa virunga atambola libanda mama tambola likolo moko libanda moko na kati papa tambola likolo moko libanda mo na kati loba bake kokuta ye batasongi be bato basinale mama obe papa bake kuta bango mais lelo telefone kaka nani publier yo mutu kako yo saline makambo mutu kako yo saline ye donc obo sakani na ye obo saline makambo bino bomona ye bosala ye kam ta publier yo et komi partout
Donc lelo téléphone eye ko bongisa pe eye ko bebisa makambo. Téléphone eye ko bebisa ba famille toza susu na ba contact te, ba famille toza penza susu na nini wana te, alliance wana ya batata na bana. Toza susu na ba réunion wana te ya famille. Et koma bouti ba dimanche na l'église ba nini oya simbi téléphone papa na téléphone mama na téléphone bana pe ya bango ba simbi ba téléphone na bango. Bandeko ezopesa pasi. Ezopesa pasi eloko oyo. Ezopesa pasi penza bandeko. To simba na bokebe. Ngana loba ngo o eza don nanga bandeko. Eza don o nzamba pesinga ya koloba. Na loba nanga na leki batute. Na leki mutu moko te. Moko na moko aza na likabo na ye o nzamba pese na se ya moi oyo. Na tango o toza bomoi. Foko salela likabo o nzamba pesi yo. Ngai ebele bajijanga na ndenge na bango. Ebele pe basepelaka na ba conseil nanga na ba mate ya pete nanga na masolo nanga na memela kabino bandeko. Na yaka te pona komilakisa. Na yaka te pona kolakisa ekoti nanga oyo. Na yaka te pona kolakisa soki eloko ni. Me na yaka pona to solo la na bandeko bo porter un plus pa na nganga pe na porter un plus pa na bino to sala penza bokebi to zala na bokebi pe to yeba mokili ekende nini nde yango wana eza biti ya chaîne nanga pona lokumu na nzambe pona kotalisa moto moko soki eza na ndeko moko amona makambo na sa eza buzoba eza na moto moko edifiaka ye donc bandeko nanga balobi mieux qualité que quantité eza mabete soki qualité zali quantité soki eza nango te ezoko importer te eza nde malamu na moko mibale o balanda biso bandeko to simba na bokebi bandeko bana ba mama ba papa bana na biso fitira lobi na lela kana motema nanga esala nga pasi kotala fitira bana na biso na makambo nyonso tozomona lelo toyebi te après 5 ans après 3 ans après 10 ans bana na biso o bazana ba 15 ans ba 16 ans nini kokomela bana na biso si malobi toyebi te po mokili eke mabe makasi mama okutami na mwana azokena azana âge ya puberté ba 12 ans ba 13 ans 14 ans kozela te mwana na yo akoma na 18 ans po banda kosolola na mwana na yo ezala mwasi ezala mobali biso ba africain tozaka mingi kaka kote ya basi meme pona libala ezakaka mingi basi ozoteya ka mwasi mwana na yo ya mwasi mwana no ya mobali ozoteya ete eza na mingi bateyaka bana mibali bateyaka pe basi eza na mingi bateyaka basi toskendaka mingi na kota basi tobosanaka bandeko na nga oyo eza mpona koteya bana libala te me eza nde mpona toteya bana vie tolakisa bana vie ndenge nini ezali tolakisa bana na biso ke bana bake koyekola makambo libanda mama oyo oza na mwana parti ya 10 ans kaka totia 10 ans 11 ans a partir ya 10 ans mabe deje bandi bandeko po eza na bana mosusu babanda makambo ya kibo mwasi na bango na 10 ans 9 ans pe eza sa depa ya nzoto ya mwana bandeko tosololaka na bana na biso tokoli tabu nalingi na lobeloko moko abandeko botenenga regete ndeko mama ndeko papa biso to ba africain toza mingi na eloko wana ya koyoka bana biso soni po biso ba parents na biso bayoka biso soni po baloba na yo bafongolo nde makambo eza baokoka te baomona ke soki tolobi boye neti eza soni bandeko na ngai lelo monde ya lobi biso tanto okola na bayaya na biso bakolaki ezaki lokola lelo te ya lelo monde ekomi mabe makasi monde ya lelo bandeko ekomi mabe makasi monde eke mabe bandeko biloko toomona teknologie mundele abimiseli biso tozo sepela iPhone nasombelaki mwana nga iPhone 10 nasombele mwana nga iPhone 13 nasombele mwana nga iPhone 18 soki combien bandeko ba iPhone nyonso toyebi oyo ezobima ya 1000 euros o lelo ba mama mingi ekomi loko na ba parents ebele ekomi lokola concurrence
mwana ngai azwaki iPhone boye, mwana ngai azwaki Galaxy soki combien, mwana ngai azwaki soki eloko nini. Bandeko nanga eza mabete. Naza nga pe jaloux te ya bana baninga. Naza nga pe na jalousie te ke po mwana muninga basalelaki bobe mama wana sombaki soki iPhone numéro 15 be 12 be 13 na ebite ekomi na ba numéro combien. Me bandeko nanga oya motuya ezali totango na mitu na biso. Tango tozo sombela bana na biso babiloko wana, toyebaki ba conséquences ezali. Toyebaka kote ya bana. Toyeba kote ya bana bandeko. Toyeba kolaksa bana vie. Toyeba kosolola na bana. Mama kozalaka wana te pono sombela bana ba prestige. Po ba mona ke yo penda chaque année o changea bana no ba téléphone. Chaque année bana bino bazaka likolo. Po Europe nde yango wana éducation to opia na bana. Éducation ba parents mingi to opesa na bana yango wana. Ya kolaksa ke bango nde ba danser. Ya kolaksa ke mwana ngala ta koleka mwana oyo. Ya kolaksa ke mwana ngaza na ba téléphone chaque année ba changea ke eza mabete. Eza mbongo. Po mamoza mbongo no, papa na mbongo na obolingeli mwana bino bongo eza mabete. Me loko motu ya bandeko to bosana te, eza kosimba na bokebi bana biso. Bana na biso vie ya bana ezobeba bandeko. Tozo bebisa vie ya bana na biso sans biso moto tenir compte. Sans biso moto yeba ke tozo bebisa vie ya bana. Bandeko nanga, o nga na oyebisa bino. Soki nano ekomeli mama moko te, we eza alerte. So ena ne komeli famille moko te, biso nyonso to eza ba alerte pona bino te pona pe nanga moko. Nga pe na mama jeune, nga pe na linga bana nga bazala bien, na oa muke toza nango, mais to faire attention. Conseil ona opesa eza pona ka bino te botalanga, eza pe pona nga moko, ndenge balobaka ozotsawala muninga, ozolaksa muninga musapi, combien ezozongelanga. Na ya munene zongelinga na oye zongelanga moko okatali bino bandeko nanga ezongela penga moko. Initiative banda na ndako. Ngai moko na salaka yango bandeko na sola na bana. Lobi soki bana nga basali mabe ekozala ngai te. Ekozata msusu bango moko. Menga na sola na bana nanga na ebi peke mama mo pe kuno sola na bana no mekuta mina ba mame bele ba sola pe na bana te. Ba mama misusu pe basola na bana te. Aozela mwana koksa 18 ans, aozela mwana koksa 25 ans, bongo amoni pena ke no akomi mwasi akomi mobali. Mama osala bongo o sala erreur. Papa o sala bongo o sala erreur. Lelo biso situ biso batamangala, toyoka bana biso soni. Toyoka ka bana na biso soni po laksa mwana na yoke. Papa, omone loko eza boy. Omone loko eza boy. Toyoka bana biso soni. Papa kosala loko te, mwana nga kosala loko te, mwana nga mwasi kosala loko te. Toyoka ka bana soni, tozaka ka tabu. Soki yo bombeli mwana yo, na libanda ba bombela mwana ote. Soki yo lobi na linakati ndako tabu, poza papa soni ya batango akala. Yeba ngona libanda mwana yo ba ote sans tabu. Mwana oba memele sans tabu. Bandeko nga eza komikumisa te. Eza ndenge nzamba salanga na yoka soni te. Na yoka bana nga soni te. Na yoka mobile nga soni te. Na yoka même oza ndeko na nga sisa jina te ya yo. Nde ba mikolo balobaka longola penza nini linyo poswa linyoko teti linyoko. Biso na Kikongo na kol na bakoko na kol na bakoko ambo ka ngama mimi selunga alela Kikongo bandeko bakoko na biso anda koloba tu ni teta nyoko katola soki mwandi soki nyandi teta nyoko katola nyandi soki nyandi soki mwandi babilo mwa bongo o ayebi Kikongo ayebi a comprendre. Donc teta ni nyoko longoli poso longoli ne loko wana nyoso eza ke ko yoka mwana no soni te. So yoki mwana no soni bandeko boma mwana. So itoki bana biso soni tozo boma bana na biso bandeko nanga. Tozo boma bana o tokomi na 21e siècle. Tokomi na tama be 2022 pe na makambo nango. Bandeko polo bito se retrouver te bana na biso lala kino pongi. Obi ozana musala. Obi ozo pe mozo lambo kaka telefoni po lelo ba obengo kutu te.
bakobengo te baozwa kaka mbamo na WhatsApp ma batindelo ata 10 mbala moko. Batindelo mbala moko 10 video ya nani ya mwana na yo. Ya mwana na yo bapublie ye. Bandeko po biloko ekomela biso te. To benda bana matoi. To laksa bana mama omoni telefone yo papa na sombeli yo telefone yo nazo sombela bino telefone oyo po toza dia na monde yango kaka toza na chwate bana baninga bazana ngo pourquoi pas bino pe bozana ngo mena osombela bino telefone nga na sombeli yo ezate po sala nango buzoba bokeba ba mama eza pasi même to lobi to bando landela ba telefone ya bana na biso de lundi à dimanche o landela ngo ozike pesa nga telefone otali moko tango ozongisele ako avant apesa yo akoboma biloko. Donc toza kaka na sécurité moko nzambe to aka na sécurité kutu toza sécurité ezaka nzambe na ba conseil oto opesa bana soki ba bana malamu bazo yoka biso bazo portant na mituna bango to yoka soni wana te. Mais soki to otalisa bana te bandeko nanga to yoka soni wana ekomela mama moko ekomela yaya moko ekomela papa moko ekomela leki moko adia na jeune fille aloba mama mimi aloba eloko mobo azali na raison. Bandeko nanga mokile bebi mokile eza ya kobeba bana na biso ba camarade kote ya bana balobi bilambe bele basili ebele mwana kozala na ba camarade ebele bele te. Mwana kozala awa kamaradi kuna mwana koza bongo te. Mwana kozala te tangu nyonso mama nazoya po akomi na 13 ans po akomi na 12 ans akoma kokende na ville muke na ville kozala na ba kamaradi biso tolobi ke bana poto eza bana poto bakola na bango bwe bandeko nanga na monde ya lelo na poto na Afrique esi ebebe. Internet eza na poto internet akuta eza danger aza terrible. Wifi ya libela futa zaka makasi na mwana yo zo futa pa mwana yo wifi na ya libela. Afrique kutu bakelela ka ba wifi mais baza makasi na réseaux sociaux bobiso bandeko ba mama ba papa oyo na eko benda matoi na biso baboti meme obota te dia na lobi mwana ndeko na mwana yo mwana ya mwana yo aza mwana na yo to sunga mabota na biso to sunga ba famille ça fait mal et ça mabe et ça passe ezo sa passe comme pesa na ko banga moko to tala tan bana biso balena moko to mikie bien siko ba age bana eza ba age mo bana ba koma nango ba age ba ko banda 10 ans 11 ans 12 ans 13 ans bande konanga ezaka na poto te bana poto bayebe belé bano ya lelo système Android même en Afrique mwana balobi ba publier a mwana poto ta mwana Afrique na Cameroun Christelle oyaza mwana Cameroun aza camerounaise mais asali makambo ya soni asali video azoko se filmer ba partie intime na ye azoko mitia ba misapi azosala makambo kitoko te bandeko atindeli copain tant baboyeni na copain a retrouver yango na kati ya réseaux sociaux na réseaux sociaux esika bato baosisa ba compte bana na biso fo otalisa bango totinda bango bakelinga te mais faut kotalisa bango mwana age eza age olinga te mais soki osala ka dia ba makambo wana nga na yebite bande ko tambi so pe to bandaka ngo toloba pa ba mama na biso te to senga kanzela te pa baboti na biso okay na ndenge no sali makambo zongo bimi mwana mbote oloba te osenga pe nzela te osala pe ba to sala pe ba makambo ko boy to sengela kango nzela te donc bana biso pe ba osengela nzela te mais le plus important eza ko solola na bana ko longolela mwana penza poswa linyo kokote ya mwana papa koyoka mwana no soni teo le biso kalezaika ngai na mwana na ngango nde na selonga ke o mwana mwasi na mama na ye mwana mobali na mwana ni ya mobali no pana nga moboti oza moboti loba papa zala papa ndoki oza na betension mabe pa mwana no mwasi
papa okosunga mwana yo mwasi mama po kosunga mwana no mobali sabe tension mabe soko lakisi mwana no mobali te yo mama bongo se bozala sute na papa misusu ezake ba papa bakufa avant misusu ezake ba mama pe bakufa avant batikela ba papa bana siko yo papa olobike na olaksa mwana o te poso na lakisi ye nga moko pe na oyoka ba posane ko sanga mabe na koya ko sang te o amotema mabo ada ndoki papa o abengami papa ko ozana ba sentiment te po osala eloko mabe na mwana yo non okoyi ko toucher mwana ote so osala yango eyaki ndoki be ba mvutima intan ndenge eza wana tosunga bana ezala mama ezala papa solola na mwana ezala mwasi ezala mobali eza na bana mosusu bazalaka lese kozala na papa eza na bana mosusu bazalaka lese kozala na mama eza probleme te fo tosunga bana po biso nde toboti bana oyo biso nde toboti bana tolongola batabu bandeko mingi meme mikutu na baklase bapesi mwana boti ebele bapesi mwana devoir pa awa makambo nyonso ezalaka nango sans tabou awa mondele azolakisa bana banda na age ya ba 11 à 10 ans mwana 9 ans nde abayebi nzoto mwasi ezalaka boye ezalaka boye yo papa bapesi devoir ke papa sala boye sunga mwana mama sunga mwana yo lobi biso toza bakretien tosambelaka tokosala biloko te me yeba yango kaka na libanda mwano baklasi bana biso baokende eza baklasi ya bakretien te eza teke kuna kaka baeglise bakretien meme kaka na kati ya baeglise fo toteyaka biloko tolakisaka bana mokili eza kaki chrétien te kaka ke toza bakretien basapli de santu santu po makambo tosalaka eza nzambe nde asala apesa biso babiloko wana tosala to multiplier mokili totondisa mokili donc bandeko bamama bapapa moko tolongola batabu soki yo oza na tabu na bana na yo na lobi yango nazobandela yeba yango libanda bana na yo balakisa bango sans tabou bana na yo bilo basololaka na baprofesseur toyebi te naza na histoire moko mwana moko bandeko nanga epesaki pasi mwana wana aza mwana mokie azalaki mwana mokie sakola azokende na classe mwana mobali orke professeur na bango ya mwasi prof na bango ya mwasi asepelaka na mwana nazalaka mokie na ba 15 ans professeur wana azalaka na age fo eza kota ba 30 ans deja bandeko nanga mokolo ya mwana ya 15 ans professeur wana sepela na mwana akomi kolakisa mwana prof wana azali mondele mwana aza mutu mwindu abandi kolakisa mwana babiloko azolakisa ye azolakisa bolingo azobetele bamasolo ti akomaki na point akomobima na mwana mama yeba te papa yeba te ekome na ta moko mwana do nzoka mwana mwana ayekola deja bamakambele mwana sasalaka babiloko wana na muta age na ete mena mama mobimba o azaka ya mokolo ya 15 ta mwana ana 15 mama wana obima na 30 ko obota mwana wana bato babota na ba 15 oboti pe mwana wana 30 kompe na mwana 15 mwasi wana abebisa mwana bato ekomaki na ta moko mwana wana siko mwana na pa bombe ana bana ebele bana mabe babombela bapara na bo makambo bapara pe basolana bana pe makambo te moyen boyeba ezali te mwana wana abeba professeur abebisa ye afongola ye bamakambo alakisa ye bamakambo ebele ekomaki siko basalaki ata ba 5 ans mwana na ekoma na 20 ans ta akomi na 20 ans bandeko nanga amoni ke akomona siko mwasi yango siko mokolo wana ya bakisisu ba age ba 35 ans akomona loko akomokoma loko mokolo mwasi yango do akomo yoka siko basoni po mindele pe bon pana bango ya nango soni te alakisaka ye na bamina ye boye na boye na boye aye komona mwana wa mobali amoni ke te nalingi nanga su te fo nalinga siko moto age nanga ekoma siko problème na professeur ekoma problème na professeur bakabwanaki mwana alingaki na esu te ti mwana ayaki kobeta lisolo epai ya bapara na ye po professeur wana akomaki kosala babilo moko bien te donc mwana akoma mal à l'aise akoma traumatisé abeti lisolo epai ya baboti na ye toyoka masolo ebele ya bamidele ya boye bandeko tofongola miso mpona bana biso
koyoka mwana soni te mama oyo aza na posa sunga mwana ye alingi mwana ya oyoka mwana soni te papa oyo alingi asunga mwana ne na ndenga solo oyoka pe mwana soni te baparent tosunga bana totika tabu bana biso bayebi ebele koleka biso bayebi ebele soki tolobi kaka to ando kontrola batelefone ya bana esukeli wana te po mwana koloba nepesanga telefone abomi oyeba te batelefone na bango etonda biloko ebele kutu na yo mo mokolobi na okoki ozongisi mais faut kosola na bana omoni atanga na contrôler téléphone na yo te yo oyebi nani osolaka na ye oyebi obeta masolo na nani oyebi olobaka na nani otambolaka na nani okutanaka na banani faut kosola na bana tosunga bana bandeko totika kaka koboma bana na batelefone ya chere oyo tosombela bango totika kaka koboma bana na bamodi oyo toolaita bango toyeba mpe kosunga bana tozwa batemps ya kosola na bana biso tozwa temps technologie avancé makambo nyonso mpe eza avancé diable mpe aza de avancé azoko avancé chaque jour mabote ezopanzana mpo na batelefone bolingo ezosila na bandako mpo na batelefone ka biloko toosomba biso moko yango mpe ezodetruire biso ntango ozokanisa kote moko kanisa mpe kote mosusu okanisi ngambu okanisa mpe ngambu mosusu mais mama miselunga ayaka nde na baje na ye ayaka nde na bateatre na ye ayaka na mateya pete baconcert oyo azwa ebele mpe baza wana yesu nani te eza problème te me nga na oloba oyo nzambe atia kati na nga mpo naza mwana bato ya nzambe ozwi eza malamu ozwi mpe te eza mpe malamu me bandeko na nga tosimba na bokebi mama landela mwana yo eza na bamama ebele mama mo abetelenga lisolo ndeko mo abetelenga lisolo mama moko alelelaki ye ti abande kosola na mwana na ye te azozela mwana kokisa 16 ans 18 ans or ke mwana amona baperiode na ye banda na age ya 11 mama ayebaka te mwana wana abeba esika mwana ke kozwa baconseil libanda epa bana ya mike ya bamindele mwana wana nesika ataka baprotège na biso totiaka boye mwana ana koma ekosalela batampo bamama to ana poto toyebi batampo ngao tonakoka yango te nalinga yango pete nalinga yango te na bamasolo ebele tookela yango nalinga yango te me mwana biso wana azalaki moseka azalaki vierge akoma ekosalela batampo mama ayebi te bakolegi nde balakisa ye moko asombaka na bambongo mike mama apesaka lokola mpe mama solaka nde na bana te moye ayeba ejali te mama sola na mwana te ayeba mpe akoyeba nde nini ayebi na ye te ke mwana asalaka deja abima babiloko wana yango na abi bamama na yebenda matoi bamama ebele basola na bana bango te ao néglige ka mwana ba 11 12 13 na akoli te me mwana sa akola libanda mama wana ayaka koyeba yango ke mwana na ye esi abima biloko wana na age soki ya 16 ans ndeko mwasi abetenga liso abi akondana abi mama mpona nini yo yebaki te eza kaka makambo eyaka na yebaki te vraiment nga nakanisa kaka nazozela ya pola bona apusana na banda kosola ne babiloko aboye ezalaka te bamama eza berere grave eza berere ozela mwana kokisa 18 ans bon po yakanisaki ka ya bango yaka nango na retard ya bango yaka nango na retard kota ba 17 ans ye pa monaka ngo na retard yo za mwana no pa aza ye mwana yo aza na ba organe na ye aza na ba organisme na ye na yo ekokani te nzoto na ye biloko oyo lia na kala ya bio yango te mwana no lelo azolia comment expliquer maman mona ke mwana na yo aza na banini comment expliquer maman ke komona ke mwana na yo alinga kolandaka yo non eza raison te eza ndeke ba mama ba négligeaka alingi ne kosunga mwana te aomona ka mwana eloko pamba me bamama wana bango nde bakebengaka na bemission kobanda ntongo ti pokwa kokritike bana batu kopesa bana batu baconseil ya motuya me bango moko na bandako eloko ejali te tokonsidere bana na biso tomona bana biso bana ntina koleka eloko nyonso komona ka te ke
mwana aza na eloko te okoloba ne babiloko te mama te. To conseiller bana, to te ya bana, to laksa bana. Eza très important na vie ya bana biso. Mokili bebi libanda mabe makasi. Libanda eloko malonge eza te. Soki kati pe ya ndako ebebi, libanda lisusu ebebi bana esili. Yango wana bandeko nanga, lokola libanda eza ya kobeba, biso kati ya ndako to meka kolakisa. Po meme na ba classe bana ebele pe baobeba. Mundele aza na makambo na ye. To sambela mingi, to senga nzambe mayele, to kamba bana na biso. Bandeko to linga te kosala pasi, to lobi, to mona bana na biso ba se retrouver na ba video ya mabe na ba réseaux sociaux etamboli po ba mama pe alelo ekomeli eboy fala bomba a bomba te a boma te atindeli mimi pa tindeli mama wana mama Maria tindeli mama na tindeli mama Elise tindeli mama soki nani. Donc video boyebi mwana na très bien boyebi baboti na ebo sololaka mais lokola mokile komi mabe fale baloba ketika to boma ba boma te ba kotinda ba envoyer ba renvoyer ngo lisusu tina bamboka na biso mwana osambwa bandeko ekomela biso te za mabe ekomela biso te biloko ekomela biso te ekomela biso te ekomela biso te au nom de Jésus ekomela bana na biso te bandeko ekomela bana na biso te. Diable a risé to sambela to esuka kana ko sambela te me to fandisa bana to lakisa bana to conseiller bana to lakisa bana to suka kana ko sombela bomba liksi te to lakisa bango peke moni liksi oyo eko boma yo bande bele aza na chambre fandi azo mikanga ba photo ba selfie na bango to lo libanda akiti awa ba mama to te ya bana ezala bana mibale ezala bana basi to te ya bana na biso to te ya bana. Merci beaucoup la famille. O ezaki video ya ndeko na bino Mimi Selunga na yaki nanga kaka na mate ya pete na conseil nanga kaka comme chaque jour o nzamba tindelanga na mokilo yo monoko nanga eza pona ko conseiller pona ko zongisa mutu na nzela pona ko talisa moninga mabe na kokana nga mayele te bandeko mena o amukenza bapesa nga na linga na partager na bandeko nanga ko bomba video yo moko te partager na mama moko partager na papa moko esunga bana na biso na kati ya bandako kotala ka te ke mama Mimi Selunga se na partager YouTube efuta ka ndeko nanga partager vidéo liker commenter s'abonner nzamba lola opambola bino. Merci tokuta na prochaine vidéo soki nkolo Yesu ako permettre biso tokoya liso na mate ya musu pe na ba conseil mususu pona kozongisa kaka bato na nzela. Merci la famille. Ah bye bye.